vita tetinwa na kukongo kipwanja kya kongo yekivuka kya ntimati epi ya paya vita tetinwa na kukongo kongo ya kutuka kongo Afrika ya padi na tumba Debout Congolais, bénis par les sons, unis dans les rangs pour l'indépendance. Bénis au son, Chizopina, Daimana, Chido Twendele, Nakita Tokotonga, Takole Kakito, Kabu Congo, Yapakulu Congo. Mbote Mokil Mobimba, tu es bien que vous allez belé, botel arabiso haut-parleur. Après l'investigation dans l'océan Indien, après France, tu allez Awa, nakati ya palais royal, tu y es pas ya kaka ne monasemi. Un grand ndenge bande kwa lobara na lopoto, fumo monene, fumo longo, oyo atika kibiso na musuni. Haut-parleur, to tambola ka Mokil Mobimba pour na kosala bino ba investigation na mambo o Italie culture na biso. Bandeko na Belgique, bandeko na États-Unis, bandeko bazwami na Asie, bandeko bazwami na Afrika, na sango kaka ya fumo longo, ya kaka ne monasemi to mona ke Mokil Mobimba. Lelo ba livre na ye, lelo ba vidéo na ye belé, ezali kolobisa bandeko ebele mingi o bazalaka kutamsu ko chakate. Tomoni après liwana ye comment impact pe sango na ye ko koyeba na susu makasi tozalaki awa tango kaka sango yaki na libota na bande ko nyoso tozalaki na susu na bino après 40 jours total seki bino marambo o elekanaki awa libota ndenge nini emekai ko talisa na mouvement ndenge bazali organisé jusque là na chef Mputu to pe na lingoma mobimba mama bana bande konyoso ya bedem ba meka pe kosolisa biso jusque là organisation ezali kaka ndenge wana tina nini esengeli to ya na ba bouche autorisée pour to ya kozwa information à la source ba information ezali ko tambola bande ko contacter ki biso ebele mukendi kota na nous ambroa ba investigation jusque là ba information comme la ki biso epesi pas si Mokil Mobimba surtout depuis publication nango lobby que kaka ne monasemi jusque là azali awa kaka na Kinshasa bande ko bamona ki président de la République koya na matanga obseko esalema ki bien
le gouvernement est mobilisé, bah fonds et bimaki selon ba source ou ba information tout ça qui n'engo jusque là. O et bimaki pour te maramier c'est ça les mamas là mon bande comme source basé ko kanisa que kaka nous donné déjà comment qui Congo central or que jusque là ils ali bongoté na ba information comme libiso tina nini communiquer topé ba lettre bozali comme on ezali un peu ko tambola bipai na bipai que le 4 mars oyo que Maé Oizali que mouvement et qu'on s'est déplacé à wa organisation Mobimba pour être bako koma na Congo central bisika yemoko moweli ndenge balobaka ke bato sera toujours maloba moweli alinga ki bakundaye nesika bakoko naye bazalaka toye kotuna na baye o bazali na biyano bako ko pesa biso ba réponse parce que toyebi que gouvernement bazo chamiso na likambo oyo bande ko nyonso même ba o bazali na kati ya BDMT parce que kaka ne monase mazali pour Afrika Mobimba mokili Mobimba toye pour tout ça ba information alors na lolenge toujours de basala kasoko ke na mboka moko songolo ndenge babina ka yo pe fo bina awa balobaka yenge kieno yango na ko pesa yenge kieno na libota Mobimba yenge kieno. Voilà, vous comprendre que tu na palais royal. Natel Sarabino à chaque fois tant on a zali koya awa tant yemoko kaka bande ko topé o bazara pe koya kala ba bin importance ya palais o pe ndenge nini zalaki ko vibrer. Et puis lelo na roloba que na période de matin na ndenge pe toye lelo bo toujours sentir to santarango zara toujours na PV na ndenge na ndenge lelo toujours sentir que après ko kenanka kana zo sentir un peu esengo ambiance c'est-à-dire que aza parmi biso aza ko vibrer na ngonga oyo. Alors là to retourna to zali to moni chef Mputu David Oyazali wana elongo ke na bande konyoso yemoko to solo na ye to yo ka organisation za ndenge nini pe ba question nyonso to retourna ngo awa to zo biano. Alors là to za ko fanda to solo la na ye elongo yenge keno yenge chef permettre un peu na lection malamo yenge boni mikolo belé vraiment au parleur toye déjà matondo mingi na kopesa biso occasion to moni que libota Mobimba na ngonga oyo talande boza sensibiliser pour te bo kende me bondimi au parleur to ko kosola non makambo oyo avant que bo kende to pesa biso biano sinon boni depuis après 40 jours kino lelo oyo bozali organisation zali kokumbama ndenge nini biso en tant que africain principalement Bantu avant mutu azwali loba na miso ya bato sengeli amilakisa bien sûr nous avons un problème à voir puisque depuis Fumanda Sema Kufaki koloba koyamba ba journaliste ba préparation donc ils vont les un peu cassé bon remarquer yango donc je réponds au nom de Buta Putu Lusembo. Yo lingi David puisque vous avez toujours un esprit il y a un colonialiste même pas l'esprit obiso ito bannir il y a néocolonialisme to promouvoir ma valeur culturelle biso biso effectivement. Alors en tant que yo vous allez chasser d'informations na émission na yo kitoko oyo bengisa bangunza nyoso pour la valeur na biso donc il faut promouvoir mingi ba valeur authentique. Alors David eza kombo oyo ya baptisme ya bapaya o biso to bundisi donc ngai comme nanga Mputu Lusembo nazali mokonzi na clan ya Ntsundi pe nazali mwana na clan ya Ntsundi soki na koki continuer comme la ça Mputu Lusembo azana parcours na ye na kati ya mouvement oyo to bengi Bundu ya Congo. C'est pas de hasard que oyawa neti mutu mwa kwa likolo pe abani ko loba na ba responsabilité na zango lelo. Donc na loba kaka ne fils kata quelques minutes pour mon parcours en Mputu Lusembo. Fumanda Semi, notre grand maître depuis les années 86 a mis cette organisation en public pour être hier ayaki na mission ya kozongisa moto mwindo na sika na ye ya valeur et puis mission na ko sala makaka d'abord na ko continuer ko organiser périmètre culturel na ye pour ezalaki ba Congo d'abord mais mission ezali pour Afrique Mobimba pe monde Mobimba et vous comprendrez que tango
bantumwa to ba prophète bayaka bazaka na milieu moko ba botami et milieu wana zana ba camarades za bandeko et message na yeba ko s'étendre au fil du temps et qu'on soit à lire pourquoi pas mondial. Et pour dire je crois qu'aujourd'hui ndeko Mukendi aux ande qu'on a biso peut-être à Bantou, Kassa et tout ça mais tout ça bon moko ndena utoyi sabino dernièrement que biso nyoso tout ça ba bena Congo c'est le plan spirituel puisque nous sommes des dompteurs de lions. Tout ça ba bele ne lembo moko sommes ba chef coutumier na ba konzi ba ta bele poso ya léopard pour la ça bon kondo tout ça ba dompteurs de lions. Ba lion, ba léopard et ça ba animaux royaux. Pour dire que tous ces peuples là na ba konzi monaka ba la ta poso léopard. Donc ngo nankosi Congo et ça ba élément totem au biso te représenter ka bokonzi. Et voir même les signes bonzambe. On remarque même na binkengi na biso FD comme na signe lion zawana. Puis ça ba valeur na biso o to na ko représenter. Puis ça ba nyama oyo et ça partout dans le monde on retrouve en Afrique. Afrique centrale, ba forêt équatoriale ainsi de suite. Donc na mukuse mission il y a grand maître et banani na permettre qui traîne le bosso au Congo central au fil du temps ils ont s'étendre aujourd'hui ils ont la portée pourquoi pas africaine et mondiale puisqu'ils ont les grands panafricanistes mais azapé na ba disciple oyo balanda qui est na ndenge moko il y a fidélité et je dirais que je suis parmi ces disciples puisque au moment que na quatre écoles na il y aura des gens oyo ba exceller par rapport à l'enseignement na ba OEP qui est ba excellété. Alors na ko exceller wana il avait l'école il y a Kinshasa ya Maya la biso ba politique Butamputu azali parmi ba élèves to ba disciples on a posé beaucoup de questions na gamette nesika gamette azo découvrir beaucoup moment na wana mukanda et cela c'était na ba 91 ou 92 comme ça si je ne me trompe pas et depuis ce temps on a commencé à s'affirmer et tu connais vos responsabilités. Donc c'est quelqu'un qui a été découvert par lui-même, le grand maître, et au temps prévu, après cette responsabilité jusqu'à conduire un grand congrès au bien radical. Oh, ils ont un max, oh, ils ont un testament, il y a souka, maloba, mokonzi biso, ezakuna, oh, ils ont que biso nyoso makesa buni ya Congo, il faut tambola. Nanzela oyo ya tikip so en rouge eza maloba ya fumona sen la correction est en rouge donc mon sans ko bakisa ça golonga et d'ailleurs lui il a fortifié c'est que les congressistes ba utaki bipai na bipai à travers le monde to sangana ki na Kasavubu Kalamu na Kalamu où il y avait plus de 300 personnes ba utaki à travers le monde pour la congrès et congrès biso be yango na Congo Dikala, ou bien tu peux Lusanga. On Lusanga, Lisanga, Nalinga, Lusanga, Kosangisa. Lusanga, c'est le congrès mon. Et la carte Lusanga et Botami, moi na Lusanga pour continuer. Pour représenter Lusanga pour ça bagozonga, mais il faut continuer. Il y a mission ba oyo ba des jeux zomaki. Ndenga inde nazo représenter amo. Et na ba décision na au moins pe ba décision faut mon ensemi. Et ça la carte maloba mowe. Okay. Ils ont un 4 pour articuler la mission Photoland. Voilà. Et je crois que je suis mieux placé. Il y a répondre à ma réunion puisque plan, il y a tambour la Bundia Congo, la marche, la Bundia Congo, to Bundia Mayala, c'est le volontaire grand maître. Ils ont Mukanda, Oyo, Yemoko, ça y est, collectif. Puis, Oyo, ils ont volontaire, ma caisse à nous, à travers le monde. Et puis, tout ça, il y a un propre. Na Oyo, comme finale. Mais, Oyo, Zali. Nenge yemugo ataki mokolo tout. Donc ils ont un sentiment moroté ils ont kumba makambo sikoyo. Sentiment moté kumba makambo. Nyoso zali régia. OK. Tout eza a pour l'organisation mouvement na venir un mouvement sur le plan politique na bonzambe. OK. Donc pour dire que tant mo konzati kaka moi kuningana salamaka mais na ba oyo baza respectueux. Ya maloba. Ya mokonzi. Baza fidèle na oyo ya tikaki comme testament obso bengi dikala donc yango mais vous trouverez peut-être batwagol bakeno biso mokonzi nomaka biso non mokonzi no ayebaka batunyo sote akoyeba ngai ndela utolo bana exceller
na comme appelle ndeko moko pas mokonzi na présenter mokonzi pe a nommé na volonté nanga et mingi na mikolo oyo elekaki après kanisi ya grand maître bazwaki bokonzi na nzela wana grand maître ayebaki mingi te na bango mais bazwaki bokonzi à travers ya mutu moko oyo azalaki peut-être pembeni ya grand maître na barelation et à faire nommer se baoya ye elingo loba te qu'ils ont reflété volonté à grand maître mais ils ont reflété peut-être intérêt à mutu oyo amaki bato na ye. Voilà, on comprend, ça dit beaucoup. Alors, ma question est mingi. Première question, là, au Télésibiso qui est organisation, ça va malamu, la Kisibiso, encre, tout le monde même stylo rouge, n'engé kaka yemora korija ki makambo, et puis n'engo lobi qui yonde sale kumbama. Première question, bande ko mona ki matangi salema ki président de la République qui a s'est déplacé. N'a pas investigation, n'a pas information, n'a zanango. Il paraît même que le président Yazaki trop occupé, même par rapport à l'agenda, et c'est là qui même que beaucoup rappellent au repoussant un peu plus tard, mais au moins, vous s'imposez qui, famille c'est là qui que et qu'on la date. Mais qu'est-ce qui a fait que après matin à Bozul sur une autre caca et zonga na morgue il y a cinquantenaire qui ne le le ba musuba kanza qui na Congo central, mais ti lelo et kindate. Bon, biso balbagava le balikamasika le banano ya kala. Puisque beaucoup de gens basent dans la mémoire ya mukuse. Alors, Ming fait le bagage malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. C'est-à-dire, grand maître a fait le 18 octobre. Il y a mon grand maître en 2020, connaissant mission à Yenenge Zalaki, à Monaki et Sika Botamaka, mystérieusement, dans Tchoukumalombo, aux Zagizamba Mounene, Lyon Manou habité dans Zamba, et je crois même à Léopard. Tango ya botama na Zamba puisque ba colonialiste ba rolanda ba signe astrologique il y a ba grand esprit prophétisé par Mfumu Kimbangu le 10 septembre 1921 arrivé à Elongi et que Elongi on a botama na konte moko oye Mfumu Kimbangu se réfugiaga puisque ba que na wuti kolona nzete ya mobesu na kati ya Manianga et na Manianga kune go bimela mutu munene entuma munene et entuma ngo boye baye na ma misana et je crois que na 1969 déjà Mfuma na semi ya bandaki déjà go bima mais non découvert par combien de mortels jusqu'il fallait attendre 1986 au moment où il avait déjà écrit beaucoup des ouvrages mais en 1986 il a go bimisa Bundia Congo à la portée de tout le monde. Et à ce temps-là, Batouba va prendre des connaissances. Il faut toujours aux ongles Sarangay, puisque Bissot qui a toujours approfondir plus ces matières thèmes et belés. Alors, grand maître à mon avis que la mission et c'est là qu'un jour, dans le troisième âge, à quoi il peut que zong akuna et Sika Botama, mais dans la vision il y a cité Mounene, la grandeur il y a Bankamba par exemple ne tonga milelo mais yemoko prophète vivant a tongango c'est un camp exemple Mfumukimba muta tongango eza bakitani na ye mais grand maître asa parmi ba oyo ba salita munene mulai na mission na ye plus de 30 ans la mission vous imaginez depuis 69 à Télémi azaki na ba âge de 24 na chambre na homme 20 na campus azo recevoir message 86 et bimina mi so bato et asali sanga munene lezo mona lelo munene et na ba troisième âge na ya alingaki a se replier place à Outaka pour être à le recevoir ba prêtre au ya formé pe bato à travers le monde ba continuer leur formation et sika ya Outaka na Tsukumalongo. OK. Alors toke bato basoki bokonzi ba comprendre mission na yete babandi ko bundisa histoire ya beleka bato ba bien kaka na ndenge oyo buyebeli ke bato bandika banini non mais un grand panafricaniste azana auteur ya goleka biso to bien ba Socrate ba philosophe occidentaux bazo sala vision aux temps occident ba Karl Marx ba Machiavel ba Hegel ba zebele
mais biso tozona o nzambe atindi biso ma trop mutu mwindu akena olukaka libanda mais azana diamant azana or azana bomengo nyonso ezala sur le plan spirituel mais tokena oluka bonzambe bapaya voilà oui. Alors gamete alinga yebo ko tonga batukuna mais gouvernement oyo ya bapaya oyo ils ont succédé toujours au gouvernement néocolonialiste et bundisaki biso plus de 20 ans. Beaucoup de victimes, il y a Bundi à Congo. Oh, tout ça, il y a toujours réparation. Tilelo, puisque le président Félix Tshisekedi, dans le cas de continuité, il y a l'État. Il faut que la veuve, l'orphelin, passe au Bundi à Congo, moni, ton moni. Les lois, il y a mon cas de Bundi Bitumbango. Mais Bitumbango, tant que les Congo, Congolais, les Rwandais, bah le bac il a biso zabatumabé. Mais comment autant de tali biso zaïja vision moulaï. Donc pour dire que tous actes toujours que Bunda pour la bonne cause. Et bonne cause voilà ils allaient dignité à l'homme africain, dignité à l'homme noir, pour être l'homme noir a une mission menée à travers le monde. Voilà, ramener biso na point. Alors, pour la Tsukumalombo, pour na corps na yé ni c'est que zonga. Bo sali événement, obsèque, hommage. Il a parlé du peuple, tout ça, il fallait continuer. Nini, c'est là que ils ont un morgue. Il faut accepter les toujours là, mais ils ont ça. Donc, pour mon ami, vous voulez préparer vos ongles à Koufu, le troisième âge, et s'il est en Mboka. Mais Mboka, il fallait tomber autour de la grandeur de Bankam. Babunisi biso, à Rogo Salamote. En 2020, après clandestinité, des gens qui ont été plus de la Congo. So ngoli ya lobi na tongo faut kansa on a pourquoi qui dit ensuka makani kokela c'est-à-dire ayeba ki yango ke viva combat ya ko tia vision na ye na mabelo wana te nda préparer ki petit Tsukumalombo o benga ki palais royal o etonga ma l'image ya potala de lasa o ezaki ba maison oyo ba derrière la main na niveau ya Tibet na biso awa la dimension ya soniza falao ba pyramide na forme so ko tanga jusque là na maîtriser na côté na côté ya msufula za batu fo ba gidenga ozo ma mystère za ndako deux ans n'importe quel ndako donc ezaki ndako moko a préparer kango pour ba prêtre ya BDK pour ba tupe ba outa de par-ci par-là ba les kaka ndabe yango petit Tsukumalombo et il avait préparé aussi un endroit où on pouvait l'enterrer et depuis le 18 octobre dans la Koufi biso ba disciple on a pensé vie kuna difficulté ezalaki kuna il y a enclavement ya mboka pas de route depuis presque 60 ans banzele ezalaka te zamba alors ezalaki te ba pont tout donc exacté donc c'était difficile pour ko mema mokonzi kuna de to sonjai que non il faut tout ça ina no awa alors ubalo yawa ko benda na benda salamaki atu so bité faut kaka kuna mboka même na kipoi to mema ye to kundeka ndengo wana to boyi makambo yao biso peut être toujours respecter volonté ya grand maître gouvernement kotaki yango tozaki convoqué au niveau ya gouverneur de la ville puisque on ne pouvait pas déposer grand maître awa sans autorisation et na bobengi sina biso au niveau ya hôtel de ville on avait rassemblé tous les tendances na tendance sur ezaki poto kende kuna mais sans cahier de charge tendance sur ezaki na cahier de charge cahier de charge de ezaki kipoi kipoi et puis peut-être bangba kundaye kakano ordinairement puisque ils n'étaient pas préparés à ça biso monaki lokola ba valeur na ye et ko kenega ndengo na te bino ensemble na famille na ye biologique ensemble famille biologique na bana OK on a quand même posé le cas que non biso lingaki awa mais à un temps donné de moi discordance à ma cancer au salama oyo bana balingaki que non ba rejoindre que non to kenega na Tsukumalombo monene pour ETP bato kuna pe ba bénéficier na nzela puisque tant que sotaki pesa cahier de charge na biso na ba discussion intérêt moko botamaki wana ke par rapport à cahier de charge na biso et ko peut servir bata contrat kuna ba nzela puisque ya ko tomber pe to comme na temps au chef de l'état
azosala campagne na ye lokola ye pe accompagner qui gamete na bobeli na ye et qui a kokufa il nous a garanti aussi qu'il va continuer à accompagner jusqu'à ndenge volonté il y a oyo bazo organiser makambo ezali nde a prometaki ki agobongisi sanzela et puis akozwa matanga en charge et à ce moment-là il fallait préparer un cahier de charge et lokola ye azali grand maître alors commission ezaki mise en place il fallait pas ezalaka na bato oyo esengeli bazala na carrière oyo esengeli parce que sika papa kufi je crois les cardinaux bazala wana pour préparer makambo nyonso yango zomona c'est parmi na kati ya préparation ngai moko na dirigé congrès il fallait zwa makambo en charge pour s'assurer que tout va bien et c'est pour cela la cahier de charge na biso to pesa ba conditions ba pont ba nzela et puis il faut azaba honneur ba décorer et puis il faut azaba segmo digne de son nom ba décorer la chancellerie to comment qui ainsi de suite et le président répondit positif na ba demande na biso sauf que il a des tâches réservées pour le gouvernement et il a aussi des tâches réservées pour la biso Lingomba pratiquement biso tous dans la commission d'organisation alors et ça veut dire que na côté gouvernement bazoki ma retard pour office des routes na ba société baza ba tracter pour batia makama manœuvre et ko tomber que ti même temps to yambaki chef de l'état na niveau ya palais du peuple toujours qui singabula geno pour na noter nzela na noter et en plus il peut aussi le gars fallait pas décorer qui pété tout le monde dit bon ça va tout ça nous à côté tout ça ça nous conduit en attendant tout la misala yanzela et progresser mais côté oyo qui charge na biso il y avait prévu un mausolée mais dès le jour il y a construit un mausolée il avait prévu aussi un caveau terme wana les autres ça tout mingi puisqu'il faut pas compter dans le dictionnaire baba caveau zanini toujours caveau donc les gens sont perdus pour le combat caveau donc même papa de sécurité pour le moment ça caveau bazo bon ça mausolée na même muta isolé les oh déjà kufa avant même longue mausolée na ici sur tongamate azana caveau donc pour dire que papa de sécurité même avant il y a passé na caveau donc biso dès na cahier de charge na biso il avait prévu un caveau na mausolée parce que mausolée ils allaient construction artistique et tu as abattu le bossoté ou tu as fabriqué pinet puisque tellement mausolée biso na Congo le roi de ça ba prêtre ya Bukongo tu as luka Congo nango mais so tout le même batuana mausolée na Congo to na Kiluba to na Lingala exact tu as la difficulté alors tant que mausolée caveau confusion alors il y a un moment biso la to ma bonne soana celui que mausolée a œuvre artistique pour le valoriser mutu et que jamais construction de 2 ou 3 mois et maintenant imaginez na coin oyo 60 ans de zalate pont zalate et ça peut presque frontière donc so outil ozi pour comme kuna zeleza passe mingi au sala ba jour pour comme kuna alors biso on peut te yebaki malonga te mboka famille informée biso na facilité ni to sala pour na to bana misala ya mausolée et to prétend d'abord nzela Congo Brazzaville pour na ko cheminer ba biloko construction alors c'était difficile alors bande comme mususu ya mauvaise foi oh balbaga chef de l'état pesi boye belé et ba tsaki makelele et ça veut dire que même kwanga pour la bateau va ouvrir bateau salaguna et triple prix même ba ouvrier faut pas ça laguna ba prix mati parce que tu as une question sur payango donc la difficulté belé d'abord pour la construction mausolée qui est dit d'abord par manque de route pour acheminer les matériaux par aussi mauvaise intention à bateau oh balinga ina ba mankaka na kipoi va changer ce que pour le ça biso ba pot de banane que non voilà un peu l'homme africain oh sengli ko kol sa valeur morale et spirituelle pour être fumana semi attirer biso message à bolingo tomi linga ndengo milinga yomoko ndengi polinga basusu lelo biso nyonso tango mokonzi sa kufi
unité c'est yé. Faut tout ça bon moko. Tout ça nous armes à côté. Puisque les gens peuvent dire n'importe quoi. Ah tu zali, ils allaient tiens sanda. Sanda zanzete à baoba. Oyo. Oyo kutigalaga kubunga kate. Et biso ce que makamazali kinzonze le mamagara na sanzete ya sanda. Vous comprenez? Donc on a fait appel, il y a Bolingo, il y a Boyokani, tout les canaux de discordance, des points de vie. Il y a tout bon ça. Bon, même et si quand il y a Souka. Mais les gens n'ont pas entendu cet appel. Donc pour dire que, toujours ce qui est, mais pour le moment, il y a des choses qui ont amélioré un peu sur le plan. Il y a Nzela, puisque côté haut, plus de 60 ans, ils ont qui non asphalté. Les asphaltés, qu'au fond, la Nzela. Donc, ils ont fait la Nzela. Au fond, la Nzela, ils ont quitté. Si vous voulez des difficultés, ils ont Mangomba pesali, il faut que vous ayez par exemple, quand il y a 25 km jeudi et comme lundi, la soir. Vous imaginez? Donc, difficulté ma casse. Mais des loueuses, donc de entrée à qui pèse, pour qu'on t'en dise loueuses. Je l'appelle ça Daka, qu'on a pas simbagité. Des loueuses en kundi, qu'on a pas simbagité. Alors, maintenant, tant qu'on est en kundi, tout ça, on a parti à Mboka Kingoyi. Parti à Pesa Mobulu Mingi. Mais de Kingoyi à Tchukumalombo, Koulande va fondre Ginzela. Pour qu'on ait les agité. Vous comprenez? Donc, pour dire que. Donc, si vous continuez. Bon, apparemment, tout le monde qui s'est arrêté, apparemment. Apparemment, comment? Bon, puisque les tracteurs, tout le monde a soutenu ça. Si on va faire ça, ça va rapide. Donc, on est à la disposition de Bino, parce que mais à la disposition de Bino. Qu'on fait l'anzela. Mais qui est bon, Bino Bosa, qui Bino Bosa, non. Ce n'est pas ça. Budget, ils ont une rubrique. Quand on parle de budget, c'est l'argent. Oui. Ils ont une ligne d'exécution. Mausolée, transport, baie de consolation. Oui. Vous comprenez? Donc c'est ça, répartition. Okay. Je ne sais pas dire que bon, non, il a des rubriques. Voilà. Alors, parti Yanzela, ils ont revenu dans Bissot, ils ont revenu dans charge de l'État. Mais charge de Bissot, ils ont dit mausolée, que bomba batou, dans Matanga, tout ça qui finalement est mené dans le pays du peuple, tout, bah monaki yango, ils ont dit une dimension au chef de l'État, à qui honorer on clénaillé. Ils ont une dimension nationale, puisque le président de la République représente la nation. Donc toute la nation a été représentée au pays du peuple. Alors ceux qui ont élèves d'ici le fondement d'enseigne, qui ont été, ils sont soumis à la sécurité à chef de l'État. Tout le soumis à la sécurité à la société. Il y a chef de l'État. Donc personne qui pouvait faire bouger l'autre, non. Alors ceux qui ont comité de matanga papa n'a même si papa ne voit pas au grand frère et que mon yoga n'a un grand frère. Bon, place papa no sala, babité, pour honorer papa pour asalagi musalagi toko, service naie et memie ne sika net. Mais bino balé qui babité, le gars yaya mutu, azal organiser au commentaire, tout be qualifié bino banal. Bolingara papa. Bolingara papa c'est clair. Donc, pour les peuples zaki, milieu moko favorable, approprié pour nous rassembler tous, sans raison. C'est d'abord chef de l'État, Aïkikouna, comme premier citoyen. Le gouverneur du Congo central s'est déplacé pour venir honorer les grands maîtres. La notabilité Congo, tous les Nzila Congo, Bababunda Nzila Congo, puisque le précurseur Nzila Congo, c'est Bunda Congo. Bayaki. Babangomba Nyonso Bayaki. Biso pe Bunda Congo, Ndengomoni Oyo. Tozali kuna na Bunda Mayala. Alors, voilà. Alors, ils ont la lettre moko tout ça notifié lettre moko comme qui na présidence de la République, la service courrier. Alors, na rutanga combo déjà dans comme on a awa Polo Bizangi Tomba. Ba comme les présidence de la République, la lettre Izawana et comme les haut-parleurs P. Na ba chiffre quelque part n'engeza mentionné qui paraît que na comment une lettre que le président de la République a accompagné
nani oyo matanga ya kaka monasemi na ba façon nyonso babi qu'il a vraiment aidé son oncle na ba lolenge nyonso budget pesa maki même na roko matina niveau ki ba 1 million de dollars pour que maram nyonso et salema malamu village vidéo pe komelaki haut-parleur batindi à partir ya village que il y a un groupe, il y a les bottes à maman, il y a un groupe, il y a les bottes à papa, il y a quelqu'un qui m'a dit bazali ko senga que beaucoup pour repousser ba date au promulguer on a les 4 mais ba lui une organisation na awa boza ko yokanate likambo nini chef pour tout mais quand peu manola awa parce que la présidence les a déjà saisi na dossier ils appellent ko comprendre mais nini des sous côté kuna na village. Bon, route un peu pour expliquer biso à likambo que ya cave, ba likambo ba terme ça compliqué, mais bango ba sengi bino. Qu'est-ce qui fait que bino vous allez toujours maintenir date wana mais kuna na village sur terrain ba dali ko senga ki bo repousser. Biso ba d'abord Bumputu, Banzailu, il dit soumu d'entité. Yebukolo. L'ignorance, ils d'abord la mère, il y a perdition du peuple. Mon peuple périt par manque de connaissances. Et puis aussi, Moutou Makasi. Et Angonde et Bomokil. Au moins, au Congo, tant que vous avez valeur morale et spirituelle, et Botamboli. Ceux qui ont été à moi dans l'élo, dans le Calabiso, ceux qui ont été à moi, s'il faut, à des dames. Même dans Balouba, respect. Mais l'élo, moi, ça, on les gagne à l'ingui. À Goloba, bon l'élo. Ils trouvent ça normal, mais bon que Zobeba. Alors, pour dire que dans le service courrier, tout Congolais a un droit au commercial de l'État, au déposer dans le service courrier, un petit peu caché. Maintenant, pour parler de ces messieurs-là, Paul Osogi Bizang, Taratite Nezani, il est qui dans l'organisation? Et pour dire que ceux qui un mécanicien salut ordonnance, je crois que l'ordonnance on a faute à l'amour sur les envalets. Mais na kotanga poto kende. Bakomi, il y a un point. Président BDM, BDK district de la Lukaya et mandataire de BDM. Bakomi Sousoubar, BDK et comment mandataire de BDM au sein de l'Union sacrée de la nation. Babi na kati ya ba liste ya bakombo bato bazali mandaté au kaka yemora mandataire qui na Union sacrée. Kombo ya Mbutaputu ezate. Mais dans l'organisation, je ne sais pas d'où il dit tel sabi ceux qui bateau qui mandaté dans l'Union sacrée. Tout ça. Tout comme à peine à point parce que ceux qui comme Mbutaputu ezate, mais Mbutaputu yem te chef de l'État n'a pas eu de peuple. Na PCMBOT na yebisi continue à soutenir œuvre au etiki nokonayo. Nokono atiki ba défi belé au sengi tout ça ensemble. J'ai pris 5 minutes avec le chef de l'État, puisqu'on n'avait pas autorisé, les journalistes va filmer. Maintenant, au niveau du chef de l'État, les images on les allait. Donc, c'est les plans forme et fond, ceux qui font des bruits. Il faut que quand le président national a Zali Sousouté Nabomoï, le statut est le mini. C'est-à-dire, structure union est tombée. Voilà. Mais le col a déjà tout ça qui n'a répondant. Pour que parier dans Nyo Soana, ne yango. Tout ça qui ensemble na batouana. Tout ce monde là, comme le Wezao. So Talia au monde comme ya monsieur wana je crois. Au comme on a la liste na biso zao. Muta l'entendant talana so mona comme ngwa. Au talapeawa so mona ngo. Donc pour dire que Nyo se sengé tout ça toujours se recoucher kana ngwa. Mais organisation na ce qui grand azate que devons-nous faire? Voilà. Ici on nous renvoie que faire au cas azate que ce soit la BDM et puis ils ont contradictoire avec un statut puisque statut a parti ils ont conflictuel était dans Congrès tout ça là. Voilà. Puisque Congrès a le pouvoir il y a bouger peu statut. Ouais. Je vous dirais par exemple dans statut na biso poste vice-président azate. Mais tout le monde qui a un congrès, le gars kaka a kanisa qui yango, tout cas il bouger on niveau statut. Mais on est à congrès muta ko bouger. Ce congrès a les colonies. Des places au bosali ko chapeauter. Oui, au place ngam muta pour dans ce chapeau. Voilà, bande ko pour dire que oyo d'abord dysfonctionnement malgré na katia bukolo na bango, hein bukolo na français donc mutu makasi.
mutu makasi na français qui te tue. Mais bango sur le bibongo côté na bango parce que désolation to pe déception na bango ils allaient comment que ben fort nyonso bato bazali belé ba mbuta mabaku et les autres par rapport à ba combo ils allaient qui notifier na kati côté union sacrée babi papa malamu côté ya papa David Poutou mais ndenge nini au lelo toza komona BDK ata député moko abimité parce que là tout ça BDK ça ba niveau belé là to côté spirituel to tio lobela côté pe ya nini oyo il y a un mouvement na kati ya lingoba parti politique là maintenant côté union sacrée ba yo ba bundaki pour te kaka lelo même partenariat lelo na chef de l'état mais ata député moko BDK ebimicité balobi ndenge makambo ezali kokumbama boza komona te que bozali komema BDK ebunga parce que député ata moko abimité ba o bakenda ko sala ko kende ko sala ba démarche ba bundaka pona que ekota union sacrée lelo nanya ko kolobela bango parce que bango botie bango de côté bato bakenda union sacrée bango ba sala recours que ata lelo moto moko abima to pe ata koloba mais ndenge makambo zo kende balobi que sentiment to pe sengo ezali pour le moment mais BDK ko kende ko bunga nini koloba pona répondre BDK et ko bunga te puisque BDK ezali mouvement où ils ont formé ba politicien sikape ba tabonzambe ndenge bonzambe na biso ezalaki na volonté tata nzambe yango mission BDK ibunga ndenge député à mon côté quel des biso to lobake bikuna na muntu ibiobio kena yonzika c'est-à-dire soki yo lingo kumba peuple za politicien faut yeba ko lengu muka peuple donc yeba ko la na volonté peuple soki bango balanda ki volonté peuple te ba récolter kaka oyo bango balonaki mais oui puisque peut-être bozaki il sangate mais soki balandi volonté à grand tete olingi ba récolter ni balandi volonté à grand tete soki yo za député ya solo za politicien olanda nini base lobby pa président Félix Tshisekedi tanga kenaki na Nairobi pardon Nairobi je crois côté base lobby que non tika bakor na bino osaki na Suisse Genval oui na Genève kuna na Genève oui mais côté base habité ba ponaki Fayulu comme président candidat unique mais base na côté l'habité to boyi yango a privilégier qui base pour dire aussi que quelle que soit ma tendance mais tango volonté à base volonté à grand maître ils allaient que biso nous respecter volonté oyo bango batie mutu makasi on va prôner unité c'est un politicien d'abord faut prôner unité c'est la politique d'abord il va ko sangisa gouverner les alliés ko sangisa ko yala na Congo ko yala les alliés donc vous comprenez ko sangisa zinga donc il faut avoir l'esprit à ko sangisa maintenant vous êtes des politiciens vous avez l'esprit à ko séparer bon vous recruter donc ce sont les gens qui n'ont pas maîtrisé même l'enseignement du grand maître puisqu'il fallait balengu muka député ngabima so balengu muka ki bakoko bibisa balengu mukite siko ba récolter kaka fruit na bango moko yango zo senga bango ba continuer kotia mutu makasi te grand maître atikela biso nzela mais grand maître c'est le moko boye deux visions tam sa mokili vision ya ba oyo ya chacun pour soi deux pour tous na linga tata nzambe d'abord et puis linga moninga na yo finangani na yo nengo milinga ka moko deux philosophies différentes si yo bango batika na philosophie ya chacun pour soi deux pour tous est-ce que yo so benga bango na biso grand maître no ki biso te to kangi kwanga na biso il va plus voir chose il restera là éternellement puisque chacun pour soi le grand maître toujours grand maître le grand nzambe toujours peut battre philosophie wana lokola ke baza battu lokola nzambe asangi biso tika biso peut le grand biso philosophie wana ne bomaka et bomaka puisque tala ba intérêt te à peuple est-ce que so benga bango nyonso tant que biso to so benga bango l'émission plusieurs fois to bengi yango bango et puis na congrès auto zalaki commission moko sama ikuna to benga commission vérité et réconciliation même tant que tu n'avais pas grand maître on avait des problèmes au fil du temps de Bundia Congo et Tambolaki. Il fallait attendre 27 ans pour organiser ce congrès. Ce congrès, les Bosseux, aux organisé en 1996, au Yami Balé en 2023.
27 ans d'écart. Et pourtant, dans Mibeko, congrès, ezali volonté, puis Mibeko, il y a chaque organisation qui se veut sérieuse. Chaque 3 ans, il y a un congrès. Chaque 3 ans, il y a un congrès. Même si vous avez un magasin, vous avez un projet, il faut à tout moment revoir comment il est emboli. Pour répondre à la vision de la trilogie à CCC, commander, contrôler et puis corriger. C'est ça le congrès. C'est-à-dire, vous contrôlez l'action de la business sociale pendant 3 ans. Vous allez dire, vous corriger. Mais là, il faut que tout bailler, il y a un congrès. Il y a un lusanga, il y a un dikala. Et nous avons contrôlé. Et nous avons vu la faille sur place des Alaki. Et les gens veulent nous amener toujours dans le lobby. Quelle vision bazar yango? Il y a le lobby. Et peut-être mon grand maître que non, l'union sociale faut qu'il y ait une élection. Pour pas que ce soit conduit, il qu'il y ait une élection dans 4 Salingomba. Mais il y a des postes qui étaient réservés à lui, les grands maîtres. Par exemple, le responsable, Mikengi, Bazali, n'a sort un grand maître. Mais par rapport au temps grand maître Azalité, avant l'organisation de Bisso, le statut, ou bien la Mibeko de Bisso, Ezaki, Mikengi, Bazali n'a sort, il y a Lusanga. Lusanga. Bango Babota Mibeko. Moni, Batamibeko Lusanga, le parlement bicaméral, où il y a les sages. Donc, comme nous, président comme ça, je suis dans le sang, tous les pays na Fulakazi, donc l'Assemblée nationale. Les hauts élus du peuple. Mais tous les Bambenza. Bambenza, les magistrats. Pour nous la makam, baza toujours dans le sang. Voilà ndenge Afélika ya lobby etamsamaka, metobungisa ba valeur ne soit. Les Mindele ont utilisé seulement les États-Unis, Congrès na bango. Où il y a les sages dans le Sénat, où il y a la Chambre des représentants. Vous voyez comment ça fonctionne. Donc vous voilà, et ils ont aussi la justice, commission justice, commission Nakatia, Congrès américain. Voilà. Donc ils ont hérité de cela, le bon fonctionnement du Royaume du Congo, des États-Unis, qui a été créé en 1776, après avoir déporté les Noirs, il y a Mayele, des Bazouaki, puis c'est pas barbare. Il y a une valeur morale spirituelle. Mais tant que je suis valeur africaine, moi, ça, je suis à la Maison Blanche. Voilà, ce sont les Noirs qui ont construit la Maison Blanche. Et au moment où on voilà. Ils ont beaucoup appris chez nous, les Noirs. Et nous, nous ignorons. C'est ça la mission de Foumanasemi. Pour venir restaurer les valeurs africaines, pour tout tonga biso moko, puisque nous avons soir. Voilà. C'est ça. Donc pour dire que, qu'on nomme Batou, Ezali, il avait sort, monsieur Netima Mikeng, et puis, il y a Kilongo, mais en absence, c'est Lusanga, na kati nango, de tout le temps Congo, branche à Kabu de Lulando, qui est sort de Lusanga, et qui continue, nous allons à la Mikeng, puis, secteur voilà. Mais le reste, c'est par élection. Matondo mingi, tu as combien de gens à Souka, alors je pense que... Au 141 Paul Bizangi, Moutaki Santo. Voilà. Azali Nakati. Azali Nakati. Yowana, Azuta Mbilinga. Bon, Azali Nakati, en tant que tout citoyen... C'est exact que... Kobongi, ça te zo benga, bangobaya, tu vends. Puisque Gamet est dans la cinquantenaire, on paye chaque jour plus de $60. C'est un coût. Plus de $60, il faut payer dans la morgue. Si on nous a écouté, que tu bon maquinano awa et puis tu nous est-ce que grand maître a commis une bici pour continuer à vendre kuna? Est-ce que grand maître il faut comme vous allez ça 3 mois 4 mois d'abord pour la difficulté si on a une ville awa n'est pas ville normale au faciliter que sur matériaux ça peut faire 3 mois 4 mois mausolée. Maintenant na milieu enclavé wana. Imaginez-vous. Mais pas ça quand même la bonne volonté. Nous souffrons d'abord pour le acheminer bloc. Et puis il pleut chaque jour. C'est chaque jour la pluie là-bas. C'est chaque jour la pluie. Alors, au moins la kuna mingi basala ba brique quitte. Et si ya go bon ma brique. Mbula personne beti et bébé si ba bloc ba bumusaki. Bandeli sous choisir. Bo bandeli choisir. On va difficile ça. Et puis ba ta contre wana
tellement bato mosusu baintoxiqué batacontrôle bamati mpe biloko tout emati kuna ekomi cher. Mais c'est ce budget là où montant bango bakomi nde ezaki voilà eza baexagération baspéculation babenga yango et puis ça manque de respect chef de l'état oyo azali na bonne volonté mpo bana koloba bilobela pamba puisque chef de l'état azwaki na salaire na ye nde abimisa ye mbongo wana na ligne budgétaire ya salaire ya poche na ye moko ya poche na ye puisque na ligne budgétaire oyo bango bazoloba pamba eza te puisque un pays sérieux a un budget bango baloba de millions et même na ligne budgétaire nini na gouvernement puisqu'on avait contacté le gouvernement et le gouvernement avait dit que si vous pouvez avoir le soutien à gouvernement, on peut vous aider à l'auteur de 100 000 $. C'est ça que vous nous avez dit. Nous étions avec le directeur du cabinet, le premier ministre, comme ancien parlementaire. Ils ont dit qu'il y a un montant seulement à Pesaka pour qu'on honorer Moutounabango. Mais le chef de l'État a voulu honorer son oncle. Il a pris la poche. Oh, il y a bon bago économie à Pessi. Biso la bago sur le boko et Pessi. Mais nous voyons ici. Nous voyons ici. Batu ya Mvalangani. Bimpumbulu ne musuto le baga. Bimpumbulu donc bazo ça n'importe quoi. Oh lobi bango balinga ki ça manière des ordres. Bakuma mfumo na seno bipoi. Biso to paye cahier de charge. Toujours exécuté avec beaucoup de peine, beaucoup de difficultés. Mais tout le monde dit que tu continues à bomba grand maître puisque d'abord c'est coûteux. Depuis le 18 octobre, bêta machine bientôt 5 mois. S'il faut encore pour mausoléo ici là, ça peut prendre 3-4 mois. Vous imaginez que ils ont combien au terme budgétaire, au terme il y a dépenses. Et en plus aussi il y a des gens depuis grand maître Azariki malade. Ils se sont déplacés. Avant Gabon. Il y a depuis le mois de août. Pour la maladie. J'étais même surpris que Baza Kaka. Baza Kaka. Koutuna Moussa na ye koufi. Ngai depuis la mars na Zalaga Awa. Pour le congrès, na Kenanga en avril, na Yozonga presque le début juin, na Yokouta Gamé déjà malade. Et en octobre à Tikibiso. Je suis toujours ici. Na Bolunga Gamet. Je suis homme d'affaires. 2 visas et Bébaki, 2 billets et voyage et Bébaki. Donc je ne suis pas ici pour des intérêts quelconques, mais je suis ici, comme Gamet lui-même l'a témoigné, que Moutamputu, Yokutu côté gérance, bah le Belate. On a paix, toujours ça là, peuple Congo, Bamake Sabundia Congo, vous avez la confiance, il y a Bana Fumanansemi, il y a famille Fumanansemi, on va comprendre. Pour que je puisse bango bakei puis ces amoki boko bota ma famille moko mais boko lo bandenge moko te c'est normal mais tout ça libre mais tu dis que commission ezali en collaboration liboso na famille biologique na bana ezali comme interface na gouvernement puisque ezali la projet ba pesa kibiso et na projet wana tous en ligne de conduite tous allés na budget d'investissement comme mausolée des investissements groupe électrogène de tina qui des investissements ezakuna to électrifier moi contrôle na Chukumalombo les investissements ezakuna ba lo belangote mine de kotikuna mine de côté groupe Gaillard ko kabola pe ba courant ba mboka pembeni ezakuna voilà mausolée et ko tonga malem so ezalo ko soma na magasin to ko déposer c'est facile. Mais c'est le d'abord, on a mis les mots qui arrivent vraiment enclavés. Donc, l'architecte, moi, et puis, biso, tu imagines que le mot qui arrive, faut dire, il y a un grand maître, biso peut toujours penser à tant que disciple. On a imaginé le symbole de biso. Et toi, là, si côté, qu'on a reposé, forme pyramidale, il y a un mausolée, il y a 4 surfaces, il y a 6 mètres, je crois, 6 mètres 4. Et puis l'auteur, il y a 8 mètres. Il y a de long. Et puis avec des dépendances. Et ça, c'est à la fin. C'est à la fin, il y a mausolée de Barmona et le Nguana. Et le Nguana, c'est le loté. Alors, le gars, milinga, nabata, ozo, mela, mabébélé, il y a un autre que
to kufika ntango to kanga hémorragie hémorragie puis c'est même ngama okuna na yebi kuna te ba architecte bazo kende difficulté au que tango ya ba musu ba malade ba beli ba malade l'architecte musu ko to non kende soute puisque ça passe bazo kima ozo comprendre difficulté za kuna alors yango mutuka ka bongisa sika le roi to décider to bongisa ntukumalom to ko bongisa yango pendant au chef de l'État a pessimement mouké oyaye et après puisque le mouvement est sa richesse au atiki au peut contribuer pour la sa vision mobimba avec le temps au grand maître Alingaki mais du moins quand le chef de l'État a pessimement impulsion la bonne volonté pour le mausolée ce n'est pas un million non c'est une rubrique mausolée c'est une rubrique qui a moins somme qui n'est pas au bango bazo kanisa voilà peut-être bango qui mais tika à l'interne peut-être que mais est-ce que nous sommes obligés de kenina balabala to bali ko présenter nous sur tout ça comme ne bazo ba tout ça besoin tout le monde a longue gamet mais ça c'est blaguer avec que prosterner même nous autres mokonzi puisque un grand maître soit Koufi ce sont les grands prêtres seulement qui pouvaient voir et dans le pays sous développement bagué toujours qu'on na intimité soit confessionnelle soit familiale quand on parle d'intimité confessionnelle on dira par exemple l'église catholique au fil du temps où bangomo bakunda ba pape bangomo bakunda ba monseigneur ba cardinal zomo bishop mouvement oyo ba prêtre peut ba ko en charge famille peut azo accompagner biso pour ajouter la famille mais na boyoka na famille toujours conjuguer ma casse na biso pour être la famille peut musu bazali ba membre ya mouvement oyo pour rendre l'obsèque digne à grand maître donc nous sommes sur la gauche droite eza golandate puisque mokiliza ga ndengwana même au sali malamu il y aura toujours des gens babanga mabanga le maître Jésus-Christ malamu tu asalaki ba crucifié ki kaka fu mwana semi malamu nous asalaki mais batu ba comprendre ki kaka te ba bambaki mabanga ba bunisaki mais malheur c'est comprendre toujours en retard et là on a la difficulté sur yango telem sabiso tozo kende biso nyoso na peuple na biso to que nous constater o esami kuna so que ça mabe ensemble tout ça ça makanisi ce budget wana ils a exécuté dans le à 30% côté mausolée non ils exécuté à 30% ils a exécuté dans la force c'est ça non ba force c'est ali voilà vous comprenez ouais alors donc banga la bango te oh mais ba banga nini to comme sur place comme ça on va voir et là on les a marché on est toyoka yango musika yango biso nyonso zokende ngona to lokwena na bangomba na musielu poto bongisa na peuple o azali souverain primaire pour accomplir ma candidature ako porter peu pierre de plus et si ma banga eza passe pour comme ça kuna et si ka sable eza passe pour comme ça kuna avec le peuple to kumba sable ni sala pe ko zo lire mususu voilà vous comprenez donc nous sommes bazo makelele pamba puisque mutuka ka bongisa sika même zaki zamba pour place on zaki zamba mais muke zo ko changer de corps courant écoti tout ça voilà ti et logo zaki imaginer mausolée wana et Gobima puisque nous sommes inspirés dans plusieurs mausolées pour terme mausolée za bisoté nous sommes inspirés à plusieurs mausolées donc et vous allez de telle façon que toko kende ko revoir nyoso pe toko lambudila ko lambudila ça dit sur le logo mabe et beli bienté to lambudila ngo to bongisi ensemble avec la famille pe communauté voilà to comme na suka merci mingi na bino nyoso bolanda ki biso ne bandeli il y a émission oyo to sepeli mingi to petit ya biso mituna ndenge sengela ki to zwa biano to monique awa ndenge mbutamputu à répondre biso a biso biano c'est-à-dire que talisi biso organisation bazali na kati ya katikati entre libota entre gouvernement bakonzi ya mboka donc oyo lobi bango et lobi tous ces groupes là de comprendre très bien mais déjà to comme na suka
matondo mingi na libota nyonso bandeko nyonso bakesa libota nyonso ya bundu ya Congo na mokili mobimba partout esika bozomaki bozelaki boyoka ba information yango wana ale pour tout ozongeli pa na yo juste na ebité moi confirmation pour la date vous maintenez toujours le 2 et puis ceux qui communiquent monsieur Zali Europé ça ba makesa nyonso bandeko nyonso na mokili mobimba ya bundu ya Congo au bazar hôtel la biso autorité nyonso oui cause moins information moké poto kabona na lelo peut-être que tu recoutes na rati tam so soutien arrêté pour te biter sur compte est-ce que bozonga je crois que tu dois assurer ma caisse nyonso à travers le monde bato mwindu ba Congo nyonso à travers le monde que les deux oyo quand il y a grand maître et kolongwa pour na kokende Tsukumalombo na Congo central na Luozi. Et je crois que le programme à Liboso Israël qu'il fallait tout décoller le samedi à 5 h. Mais il y a des notables, Congo, il faut quand même baper ça, mon air souka, pas grand maître, il y a au moins cérémonie à Mouké, et qu'on a une cinquantenaire, pendant que le corps est bima, et qu'ils ont exposé pour quelques heures, pour les notables, pour les autorités, oyo balingai keno et ko pe genega bongote ba pesa ma bonheur et puis na population mususu ya Kinshasa oyo ba kolinga pe ba ko pesa mbote pe na ba oyo baza disposer au Kenya biso ba camion déjà ils allaient disposer ils ont déjà payé puis c'est même mutu nyonso gratuitement non oui ils ont toko même mutu nyonso c'est impossible quand même donc même mutu soka ngiko quelque part a besoin de visa a besoin de billet. On ne dit pas que tu peux s'habiller, mais même si c'est gratuit, mais il manifeste, c'est faisable. Manifeste pour identifier tout le monde. Oyo kende. C'est-à-dire qu'il y a une bonne volonté. Oyo balinto kende. Bundu da Congo nyoso. Ini. Nabolingo. Ngwizane. Tolongo la bakanda. Nzeleza ofunga. Pola batu nyoso. Mais bazali batu ya mbeno. Mbeno, je vous dirais, zali. Et si quand tu somba, na kimbanse keza kati mbeno. Mais mikanda mbeno za pa na biso. So batu babiki baza bata mbeno. Bo biso za mikanda wana. Ngai naza na buku alupamba. Bo yo vanda kuna. Olobi ke naza mutambeno, mais mikanda za pa nanga. Naza propriétaire à place wana. Il y a des gens qui se disent baza bata mbeno. Non, mbeno mikanda za maboko na biso. Donc ordre ezali des ordres batika. Désordre, batika toza moko. Mbeno eza sika to sombaka. Lingomba sombaka. Eza groupe mokote. Eza lingomba. Po owa ezali ndako ya grand maître. Eza famille, eza bana. Na boyoka na bango après enterrement, to koyeba soki ndenge nini ya ozala. Ouais. Mais mbeno wana na Kinshasa awa eza ya batutu bazawa. Po mikano eza pa na biso. Vous comprenez? Ouais. Soki batu babike non, mbeno biso non. Soki mikano eza pa nanga. So bibima. Unité na biso nesto sengi toza bundi ya Congo moko tolingi buzobate polio na lio balia na kate ngona ngo kabadia sanga nako singa dikanda ninga kaulendi tabukango so makambo nyonso zwana ki so na kowola bokonzi mutamputu lusemba yako lukata comme président Bedem loin de là pour ça bage kimfumu makatumba bafai ba moyo batumba so inga za dessin za mokonzi na zaka mokonzi mais qui vont continuer à faire l'action na malobate na misala lokola grand maître a découvert na misala depuis la classe la politique où il y a zo biso j'avais l'âge peut-être à moins de 20 ans m'a découvert nga a si proche na papa Nkazi comment combo ya mwana oyo nda koma inga ina tamwana après mes études dans quel monde d'affaires mais je continue à travailler et je suis organisé grand congrès monene. Donc pour dire que nous sommes là pour prôner unité, bolingo, parole à souka, au gamin tatika biso que na limisa ki batu nyonso. Naba oyo ba finga kinga. Naba oyo ba boya kinga na limisa ki batu nyonso. Peu avant congrès yambaka batu nyonso awa. Pe pesa ki fait vers ya congrès. Pe makamususu esengela ke za réparer te na jour moko. Ba boka kinga na commission vérité et réconciliation ya congrès. Pour commission que continue misala nango. Malembe pour sika nyoso batu bazali makambo ezanga raté lelo boko bongisa lobe baby Congo combien de dialogue et c'est ça la mort mais toujours que nigaka président Félix Tshisekedi azo hérité makambo monsieur des autres ya kala azo hérité toujours pour abongisa
peut tout le monde a le dialogue, que le dialogue dans Nairobi, bah wap, toujours pour mboka za na kimia. Donc biso peut tout le ça va négocier, biso ça va inimité. Biso le Bangi Congo, nzenza banwani sanga campagne ya ku Congo ko. Congo ngolo zeto imupeva mika membwa. Sa kumpanzu zinga tubunda mpandu kadvamu mpandu. Ngolo zangandu mumaza kansila kanda la Congo imupeva ya mika membwa. Donc impangi zeto tukalabu mosi mutamputu kagena mvami siko. Mutamputu Usang-sang, il dit n'importe sang, ça va beau. Vous avez sauvé un bateau à naufrage. Et tous les dépliants, il y a Soukaou Foumonasemi, à Komaki, 45, 86, 45, 87, 45, 88, dès les dépliants, Congodi et Tonka, à Komaki, et c'est là qui pona, Congrès wana, di Kaila wana. Donc, di Kaila wana, et Pesaki et Poussa Gramètre, abimisa makambo oyo batebele bayeba kite pe bayebi yango pona congrès o bazo négliger. Donc pour dire que volonté grand maître ezaki yango nyonso lobaki na tango suka ezaki pona congrès wana. Voilà. Donc je crois que tout sengi bo yokani soki bango bamona ke ngana zoki saki bango balimbisa pour esika matanga pe sika bongisa makambo. Azomona pourtant to kutana to pesa na mboto to yambana. Omoni pourtant bazo jila musika neni to bongisa. Mais si la matanga batika okima balanda te oh bazo bongisa banzete ba bete sote wana zala ngaka style kaka oyo bana na bango bayebi ba mesana nango balemba bana na bango te ba makisa bazo bana na bango baga sa kondomboma eza style bakolemba ngo ndenge nini alors mboma azala toujours netinga za stylo. Mais mboma kozala ni réponse bango bapesa alors babanga biloko na te pour toza biso na biso tokosala na mabete balongo na pe makanisi ya ko tia trouble puis trouble wana so ba ko tiango exemple tamputu te babundisi mais ba kitsi pour toujours les grands maîtres. C'est comme si ba rataki pays du peuple ba ratango pour toujours événement les zonga souté et batika ko zonga sima. Mais Baro s'est rattrapé pour les deux. Ah, Baro s'est rattrapé, puisque ça n'est jamais trop tard. Bah, ça rattraper les deux, tout est ensemble. Tout le monde a la place Zali, pour la secrétaire général de la BDM Zali. Tout le monde de la place sont réservés. Hein? Il a Jeep réservé pour la BDM, Bunida Congo, Bamiyimbi, Dimik. Donc c'est tout proclamé pour tout le monde. Oh, Baboya, Bango Baboyi Nabango. Et ça, le lobby, moi, Nazala, Zolia, Aboy. Zolia, Aboy, Zolia, Obondele, Zolia, sois malade. Batemo so bazari balbani, papa Bondele de l'Unios. Mais moi, la suis malade, pas boy Kolia. Matondo mingi, to comme na souka, salutation à Binignon sur les télévisions ingénieur en père, avec qui on a fidèle. Et puis la grande équipe, il y a haut-parleur, Vatikali, qu'on a la rédaction, Wilson Madaoumba, pourquoi pas. Que le Saint-Esprit parmi nous, Topesi depuis la Belgique, maman Kossi, hein, la grande famille Bandekonyoso, Yakaka Monasemi Bandekonyoso, Baïbaki Kuna depuis la Belgique, Bozo Landamarambo Oyo, MC Songo, la reine du royaume, Topesi Bino Bambo Tebele, depuis les États-Unis, maman Bibi Chounou, la France, maman Nanou, ceux qui Topesi Bambo Tebele, maman Limbaya, Bibiane Bandekonyoso, papa Nzinga, la grande famille Bakimbangiste, Bangunza. Bande konabiso ba catholique bande konabiso ya église ba mangomba nyonso eza wa bolanda vraiment makambo yo de près bozali ki na posa koyeba yango parce que kaka ya koma ya bato nyonso ba député ba autorité ba ministre bino nyonso bozali ki na posa to pe na présidence pour yo ka un peu ba makambo yo ko comprendre yango bien voilà toye awa na source o esengeli to ko koyoka information nyonso merci na bino boko toujours ozala fidèle na émission na biso au parleur neto sala toujours promotion et culture et tout ça la biso vraiment kitoko mingi tozana bino sous le 2 tozala wana na hôpital à cinquantenaire na morgue à cinquantenaire bisika wapi obsèque topé commémoration à ceux qui au salem avant que nzoto ya moyelungwa na Kinshasa na biso le robakisa omuli ga wa traduire za po ba toujours ga mettre azo vibrer. Donc
Donc nzembo fo zapo milimo et qui t'a plus que ça biso vivant. Et c'est la bongo. Donc ce que permet de coupler trois chansons. Narotika ngo sila na yango. Même trois couplets wala eza bien pour toi donc. Pour ba ke molimo grand maître zaliawa pour biso za bangunza. Donc ngunza soka vibrer puis nazara donc vraiment ezo kita. Alors fallait vibrer. Voilà. Tu vibrer en tant que prêtre et bango peut en tant qu'Afrique c'est quelque moment avec bamboma hein bango peut voir Afrique sika mais tu senga na pona ba prêtre muta wena moyo yenkunga o phare que vous avez composé même bitini wani tu papa katana mu yimbila wao. Voilà, on va permettre que tu yimbila mu kese qu'il veut te kulumuna nzazila quand tu kulumuna kakane mona semi pour faire l'honneur que tu zoke zoke Debout Congolais, unis par les sons, unis dans les vents pour l'indépendance. Unis au son, Zizopina, Daimana, Chido Twendele, Nakita.